mbote na bino jambo eno betuabu mbote na beno nazali wa bino Patrick Chimanga tata ya Mayanga mwana ya mama Christine Kalanga mpe boye malamu na Mayanga ni na politique toleki mbala moko na maye tokolobela na kati na Mayanga ni na biso ya lelo tozokende na kolobela arrivé ya roi Philippe oyo azali roi ya Belgique na République démocratique du Congo. Nto tozokende na kolobela kokoma ya roi Philippe oyo azali roi ya Belgique na République démocratique du Congo. Mpe tozokende na kolobela comportement na biso lokola ekolo nto lokola pays na kokoma ya roi ya Belgique na reine nto mwasi na ye. Mpe batata bamama bandeko waboli na banzi ete na kosala ba émission mibale si koya ya roi Philippe parce que ya koloba ezali ya mingi kasi na ngonga tozali nango tokoloba nyonso na émission moko te yango na kokende na koconcentrer émission na deux parties o ezali première partie bon meka pe kolanda deuxième partie pour comprendre ba idée na biso nyonso po tozali kotala ba côté nyonso tout ba côté ya malamu ba côté ya mabe to comparer nyonso tout en tant que maison ya média mpe koyoka maye ba kongomani bazali koloba mpe komona o ezali kosalema mpe tozali kosala bobele mosala na biso mpamba te mosala na ngai ezali komona mpe koloba lokola mopanzi sango nto journaliste ndenge na uti koyebisa bino ezali na bakongole oyo basepeli te na lolenge biso toyambi roi Philippe mpe ezali na bakongole oyo basepeli na lolenge toyambeli roi Philippe. Roi ya Belgique a commis na République démocratique du Congo, précisément na Kinshasa, na mwasi na ye. Bomoni ndenge mobilisation ezalaki ya koexpliquer bino mingi ezali te na banzi ete ingénieur ya mikolo oyo Cristiano Chimanga azosakana na ba image bozali komona maye to comportement na biso comportement ba député nationaux na biso na koya ya roi Philippe siko esengeli na biso tomituna ba question oyo biso banani ba kongomani biso ba congolais tomituna ba question oyo nene biso lokola ekolo nto pays République démocratique du Congo toko bénéficier na arrivée ya roi nto koya ya roi na République démocratique du Congo mpamba te na yoki bakongomani ebele koyimayima mpona koloba ete Belgique azali responsable numéro 1 ya mboka na biso kozanga développement to mboka na biso kozonga sima Belgique azali responsable numéro 1 oyo ezali ba sentiment ba congolais nazali komemela bino mpamba tenga nazali mopanzi sango to journaliste tovandaka na population tovandaka na peuple azali na ba plateforme ya ko s'exprimer te yango bazali koya epa na biso mpote tokomisa maloba na bango mokili mobimba mpe na pays mobimba bazali koyimayima basepeli te basiliki nto bakoloba ete Belgique atikala te kokanisa développement ya République démocratique du Congo atikala kotonga ba infrastructure te na République démocratique du Congo balobi Belgique azalaki ko considérer ka Congo lokola carrière bisika azali koya koyiba nkita na biso bomengo na biso po amema yango na Belgique atako bomengo na biso ya République démocratique du Congo nkita na biso ya République démocratique du Congo nde etongi Belgique
donc ndenge Belgique eza boye ezali grâce ya Congo, donc sans Congo Belgique nga ezala mawato. Kasi Belgique atikala ata kotonga banzela te na kati ya mboka na biso oyo ekoki kotutanisa ba province ya pays na biso République démocratique du Congo. To atikala kotonga banzela te oyo ekoki ata kotutanisa mboka na biso. Banzela oyo bango batongaki ezalaki banzela ezalaki ko servir bango pona koyiba nkita. Mpamba te na sima koyiba nkita esengeli bamema yango bisika ezalaki bakomisa ngo na baport bisika mai ezali mpo bamema ngo na Belgique. Alors il fallait qu'il passe la banzela, donc basala qui ba chemin de fer na banzela mike dimi wana mpona ba avantage na bango mpona ko salela moyibi to koyiba biso lokola pays to lokola peuple mpona ko kende kotonga mboka na bango koyiba nkita ya Congo nto bomengo ya Congo mpona komema yango na Belgique oyo ezali kaka ndambo ya maloba oyo na yoki epa ya bakongomani to bakongole misusu mpamba te nazali tata ya mayangani ya politique bobosana yango te mpe na yoki lisusu bakongole misusu nto banganga nzambe komatisa mingongo na bango lokola mwana mboka Monseigneur Chole koloba ete esengeli Belgique na roi na bango basenga biso République démocratique du Congo pardon. Alobi Belgique na roi na bango basenga biso bolimbisi. Donc selon mwana mboka Chole roi Philippe na Belgique esengeli baya bafukama baloba pardon ko ba s'excuser selon ye mpamba te yango nde tozokende na komanyolela bino batata bamama bandeko wa bolingo na mayangani na politique na biso ya lelo bobosana te nalobi na kosala émission na ekozala na deux parties. Ngai nazali mopanzi sango mosala na ngai ezali ko mona mpe koloba koyoka ba sentiment ya peuple congolais en général ezala baye bazali pour ezala baye bazali contre ezala baye ya pouvoir ezala baye ya opposition mpe kosangisa yango nyonso kosala ya analyse kosangisa yango kosala yango vraiment kiyungulu analyse moko ya bwanya mpe mayele mpona bolamu ya République démocratique du Congo na peuple na biso en général, c'est-à-dire biso lokola maison ya média lokola mayangani na politique TV tozali ko prendre en compte ba sentiment ya ba congolais oyo bazali contre visite ya roi Philippe nto roi ya Belgique mpe tozali ko prendre en compte sentiment ya ba congolais oyo bazali kokanisa ete ezali sikoyo ngonga ya kobosana le passé mpe ko se concentrer na présent mpona relation ya malamu entre Belgique na République du Congo mpona futur ya malamu ya yambo nazali ko déplorer ngai lokola mopanzi sango nazali ko déplorer comportement ba députés nationaux na biso pona nini bakoki kokende na aéroport lokola bana classe. Est-ce que sengelaki ba députés nationaux ya République démocratique du Congo bakende kotelema na moi mpona koyamba roi Philippe lokola bana classe? Est-ce que sengelaki ba institution na biso ya République démocratique du Congo bakende kotelema lokola bana classe mpona koyamba roi Philippe ya Belgique? Est-ce que ntango mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akendaka na Belgique ba députés nationaux ya Belgique
bayaka bango nyonso neti bana classe mpona koyamba ye nto ba-institution nyonso ya Belgique eyaka na aéroport mpona koyamba mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali motuna nazwali kotuna nto ezali motuna esengeli to mituna en tant que ekolo lokola pays ezali soni makasi boyokisi biso soni biso bakongomani to bakongole boyokisi biso soni makasi lokola nation boyokisi biso soni makasi lokola pays boyokisi biso soni makasi lokola ekolo mpe mobilisation ya peuple na biso mpona kokende koyamba roi Philippe na mwasi na ye. Au moment où Belgique atikala kosala bongo te ntango président na biso akendaka kuna sima bino bakongole boya koloba ke esengeli batraite biso na respect tozali kosenga respect tozali pays indépendant. Est-ce que comportement na biso ezali ko reflecter makanisi na biso? Est-ce que comportement na biso ezali ko reflecter respect tolingi bapesa biso lokola ekolo to nation? Ezali motuna nazali kotuna bino mpamba te batata bamama bandeko wa boli po batosa yo na mokili esengeli omitosa yo moko nano liboso tosa batosa yo mpamba te biso tozali déjà un pays indépendant mpe esengeli na biso ko se comporter lokola un pays indépendant oyo ezali na posa batosa yango. Nalingi natuna bino nto tomituna biso banso bakongomani en général. Est-ce que République démocratique du Congo ezali na complexe liboso ya Belgique? Ezali motuna yanola bisika ozali. Est-ce que peuple congolais azali na complexe infériorité liboso ya peuple belge? Yanola bisika ozali. Bosali bosoni na biso bakongomani en général bino baponami ya peuple nto ba député national nto ba institution na biso nyonso ya mboka. Kasi biso lokola nation lokola ekolo esengeli tosenga na Belgique lokola état neti biso donc état na état ezala contentieux belgo-congolais. C'est ce que esengeli tosenga. Tozali na posa na contentieux belgo-congolais. C'est-à-dire, contentieux belgo-congolais ekoki kopesa biso lokola pays nto ekolo plus de 100 milliards de dollars mpona ko démarrer développement ya nation na biso République démocratique du Congo. Parce que Belgique atikala ko développer pays na biso te malgré ki moyibi na ye ayiba aboma asala onyonso il fallait que asala et lelo soki Belgique ezali ko ezali grâce ya République démocratique du Congo batekaki masolo wana mopanzi wana likolo na lingi kotanga bakombo te pesa bango balara kosakana te masolo wana esalaki deuxième guerre mondiale telema dobo comprendre mo benda bilili et sengeli bango ba respecter biso to senga bango contentieux belgo-congolais. Soki Belgique alingaka biso, soki ke Belgique a respectaka biso République démocratique du Congo, soki ke Belgique azali ko reconnaître ete azali moyibi ya bomengo ya Congo oyo bayiba na makasi nde tonga Belgique esengeli a récompenser République démocratique du Congo. Donc, ce qui Belgique a reconnaître que sans République démocratique du Congo, bakoki kozala oyo bazali le lote, sengeli ba récompenser République démocratique du Congo. Mpamba te, batata, bamama, bandeko, waboli. Congo ezali na posa ya développement, tozali na posa ya développement. Et lokola nazoyoka ba kongomani misusu koloba ete
Roi Philippe alingi République démocratique du Congo, na biso ba Congolais, alors tozo kende kozela ye, tomo na ye, yango, bla 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 bla. Mpambate, Belgique nous doit biso République démocratique du Congo. Belgique, il faut afuta biso République démocratique du Congo, lokola école. Ceux qui botali maye Belgique asala bakoko na biso batata ba mama bandeko wa boli. Ceux qui botali maye Belgique asala na mboka na biso République démocratique du Congo. Beaucoup comprendre malamuki Belgique nous doit, nous République démocratique du Congo, soit nous peuple congolais. Mpe batata ba maman bandeko wa boli natikala koyoka te Belgique azo condamné agression ya Rwanda contre République démocratique du Congo. Topo sanate ete na ebandeli ya 1998 na ebandeli ya 98 Belgique ezali parmi ba pays oyo pesaki Rwanda misolo ebele mpona développement ya Rwanda. Mpeko na agression ya Rwanda, agression ya République démocratique du Congo, boli bisanga monoko mozangi makolo kasi mobeta kapeli bako. Apesa ki Rwanda misolo ebele mpona développement ya Rwanda, mpeko na agression ya République démocratique du Congo. Apesa ki Rwanda plus de 300 milliards de dollars. Ezalaki pona Rwanda, mpe pona ansunga rébellion ya RCD, ou ezalaki contre République démocratique du Congo. Isengeli na biso, koyebisa, peuple na biso bosolo, lokola ba panzi sango, nto lokola ba journaliste, mpamba te, Belgique etikala ko accompagner République démocratique du Congo te. Ezala contre agression ya Rwanda, ezala si le plan économique bien sûr. Mpe Belgique azali responsable ya kozanga base ya développement ya mboka na biso République démocratique du Congo. Ezali devoir na biso ba journaliste to ba panzi sango ya koyebisa ba kongomani histoire ya mboka na biso. Nto toyeba ko bongisa malamu, nto toyeba na ko bongisa malamu na présent mpona fitir ya malamu mpona mboka na biso République démocratique du Congo. Pe nazali d'accord na mwana mboka Sholi, Belgique il faut asenga pardon afuta état congolais. Asengaki déjà pardon bien sûr en 2020 bien sûr, mais pardon kakate afuta état congolais pour la implication na ye monene na assassinat ya mwana mboka notre héros national Patrice Emery Lumumba. Tobosa na histoire te batata mpamba te nani moto abomaki notre héros national Patrice Emery Lumumba. Nani moto abomaki mpe sima ya kokata ye mikwa bolingo. Belgique nous doit beaucoup, nous République démocratique du Congo, par rapport à l'histoire na ye na mboka na biso République démocratique du Congo. Et sengeli Belgique asenga kaka pardon te, kasi esengeli Belgique a récompensé République démocratique du Congo pona assassinat ya Patrice Emery Lumumba, pona assassinat ya bakoko na biso na se ya colonisation, bakata bango maboko, bakata bango mitu, pona bamema bakauchu, mpe pona koyiba nkita ya République démocratique du Congo oyo etongi Belgique ezali lelo, mpe pona koboya kotonga ba infrastructure na République démocratique du Congo, atako ba considéra ki République démocratique du Congo lokola
lokola carrière bisika bazali kokia kaka koyiba nkita kasi bazalaki na posa kotonga te atako bomengo ya République démocratique du Congo to nkita ya République démocratique du Congo nde etongi Belgique. Donc batata bamama bandeko waboli affaire ya Belgique na République démocratique du Congo ezali molai penza. Mpena koki kolobela yango bakote nyonso na émission mokote to na koki kolobela bakote nyonso ya rive ya Roi Philippe na émission mokote ndenge na uti ko ebisibino na ibandi todo sala na deux parties o ezali partie ya liboso partie ya mibale ekozala bolanda yango po boyeba ndenge nini tomoneli koya ya Roi Philippe na République démocratique du Congo comportement ya ba institution na biso mpe nini yango ekoki komemela biso soki totali yango na liso mosusu kasi o ezali liso ya liboso to emanyoleli na biso ya liboso na banzi ete bososoli bozela deuxième partie boko comprendre conclusion ya makanisi na biso lokola maison ya média to lokola mayangani na politique TV. Mpamba te na uti na komanyolela bino batata bamama bandeko wa bolingo parti ya liboso mpe na tondi bino longonya mingi pona fidélité na bino mpe bisika nyonso bozali kolanda biso ezala bandako na bino to bisika nyonso bozali na kei na lombango na kopesa merci na ingénieur ya mikolo oyo Cristiano Chimanga sakana na baimage mpe na pesi merci na mon frère Jack Kabeya papa na Jibon mpe tomonani mbala ya sima nazali wa bino Patrick Chimanga tata mayangani mwana ya mama Christine Kalanga mpe merci beaucoup goodbye.